bandeko nanga nyonso ya Congo na pesi bino mbote. Bandeko lelo nazali kambo kosolola na bino pe na sengi bino bo partager vidéo oyo parce que likambo etali biso nyonso. Nazo bana namo ko rappeler bino ete na mboka oyo il y a eu une période oyo ezalaki ke soki batindelo mbongo na Western Union okei ko retirer mbongo wana avant ba pesa yo mbongo basengi yo ofuta 1500 francs oyo ba mandai ko benga fait d'identification. Donc comment il faut foutre mbongo wana sans même réfléchir. Mais tant que mayele na biso efongwa mito telemela yango lelo pe likambo wana esila na Western Union. Kasi o nazali komona lelo pe ezali ko senga biso to telemela yango po esila. Likambo nini ezali ko leka lelo ezali makambo za ko leka na ba supermarché. Likambo oto ezali komona soki yo okei pona koyeba oke ko somba biloko oke na caisse po ofuta omoni batikali na 300 francs na yo to 200 francs au lieu bazong c'est là yo 300 francs to 200 francs bango ba préférer ko pesa yo ba bonbon yo pe ozi ba bonbon wana pe okei ozo sekana ba pesinga ba bonbon yo est-ce que ozo yeba teke batu wana bazali ko escroquer yo po oye ko somba yo bateke lo eloko oyo zalaki na posa na ngote okomona mutu moko awuti na ba bonbon soki wapi soki conteneur ba bonbon alibiete na koteke lango ba congolais na makasi po ba congolais bazeli bazoba bayebi bien que congolais a ko réclamer na ye eloko te yango ayena conteneur ba bonbon atika ka pembe na caisse aluyo banda ko tekela bango ba bonbon na peut-être valeur nango ezali ba 50 francs mais akopesa yo mi balé 200 francs akopesa yo mi balé 300 francs yo pe ozali ko sepela na yango ba tango bazali ko kende ko vendre entre bango bazali ko benga biso bazoba parce que bazo comprendre te comment peuple ya koza la boyetina biloko to tekela bango na makasi bazali kozo yango nazali ko senga na biso ba congolais lelo to fongola misu pe to telemela likambo oyo pour ceux qui yo okei na supermarché mbongo na yo ezaya kokokate olobi obakisa bonbon mibale po ekoka 200 francs ofuta na caisse bakolinga kata mukolo moko te po bayebi ete 200 francs ezali mbongo ebele pe ezana valeur mais pourquoi yo ozali kondima yango nakendaki na supermarché moko somba biloko tango nazali kobima il fallait bazon selanga 300 francs namona ka bapesinga ba bonbon na tuniye mutongo pourquoi opesinga ba bonbon o échange ezate na bengi bala moko responsable na bango na tuniye mais monsieur pourquoi ozo pesanga ba bonbon azo yebisanga ki mais ce qui échange ezate basala nini na tuniye est-ce que yo na mboka na yo moko est-ce que kuiko sala likambo bo kuiko zongiselaka batu ba bonbon ce monsieur là a eu le courage à répondre ngai awe ezali makambo ya Congo za makambo ya Kinshasa kolobelanga makambo mususu te oyebi na zali ko yebisa bino je suis choqué et je demande à mon peuple aujourd'hui de pouvoir se mettre debout. To telemela likambo oyo, to partager vidéo oyo, à partir de lelo soki okei na magasin, okei na supermarché, okei kosomba eloko, balukela yo échange. Soki etikali 300 francs, etikali 200 francs, balukela yo échange, ba pesa yo 200 francs na yo pe 300 francs na yo, po ete ezali 200 francs, 300 francs ezali mbongo. Soki yo okei na supermarché ozangi yango, malgré baza ba millionnaire, jamais ba kolingaka kotikela ka yo 300 francs to 200 francs po ezali mbongo. Bongo yo ozali kotika yango po na nini congolais? To partager vidéo oyo po nazali ko lancer opération no bombo. Okei na supermarché. Osombi biloko soki etikali mbongo na yo échange yo zela wana ti bakopesa yo mbongo makambo ya kondima lisusu ba bombo na ba mushari wana esili à partir ya lelo bino bato bosi besoin na vie oyo bozalaka mutu atelemi aza ko réclamer 200 francs 300 francs na ye yo si mozo ganga zokaka ba bombo te toza pressé bino bato bosi besoin na vie lelo oyo tozali koloba na bino botika ba orgueil bosala kawana botika ba orgueil bosala kawana toza na posa mboka oyo et comme pe mboka batu bazali civilisé pe bazana ba droit na bango tozali ko telemela makambo wana lelo tolibi ete opération no bombo na ba supermarché to se mobiliser to partager vidéo oyo bisika nyonso zali mwana kini oke na kata supermarché mbongo etikali telema ba pesa yo mbongo boya bombo boya papi mouchard ba pesa gawana po bazali na possibilité ya koza ba 100 francs ba 200 francs pona kozongiselaka bato pe ba 50 francs mais balingi kozwa yango te po balingi kotekelaka biso ba bombo na makasi toboyi yango to partager vidéo oyo to telemela yango telema na mulongo tiba kopesa yo mbongo na yo pe après ça nde ozibiloko na yo obimi merci beaucoup pour la conscience pe éveil national na likambo oyo merci beaucoup.